mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisina tata na bana tikala na ndako bobo tsole basanyo ko bona ndako kana kesha dambo na koyana pokwa ozana ndebilo mama yempoli lokola mama kishasa soba sangani 10 mama ndunda bakota siko mutuka moko bamonyo soko yoka banzemba pepisi eza milie mususu okendo kota bo tuna kite alo keza milie moko batu baluka babima yozo ke kokota parce que ma part mususu ko continue bana 6 ngolo bi ko bana 3 matikali wala lokola mbeka batembele babeba na kamera batu ozala kino malamu mwana moko ya koyoka ya komikitisa me bandoka ngabana ndeko songolo pakala tala finenge ekoma yoko Osana au fils de David okanga malamu ata mabanga ekosalela ye mama le pasteur Carlos Kalambay le gardien du temple de l'église Mema vous invite à venir participer et glorifier notre Père les 16 avril 2017. J'ai bien dit le 16 février 2017. Et aussi, la célébration pour le 5e année d'existence de l'église Mema. Bobola Mwanzabele Kebele, Yango Totatoli Yango. Et s'il vous plaît, ainsi que la consécration de Madame son épouse, la servante de Dieu, Anne Kalambay, Maman Maman Alingingaï, aussi notre frère Simba Makengo Florian. Oh, événement céleste. À l'animation, le groupe gospel de l'église Mema, frère Cyprien, Atikali Simate, et Konsuka Peboete. Le frère Clovis Makola sera au rendez-vous. Le ciel est grandement ouvert. Voici la thèse. Veuillez appeler au les 16 avril. Bienvenue à tous. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazareth. 100% chrétien, toujours vos amis. Merci. Sampe na biso na likolo apambola bino. Apambola bino nyonso bosungulu ya kola na biso na tongoto na pokwa pendant que uvandi liboso ya machine. Liboso ya telefone pe liboso ya internet na yo Nzambe apambola yo pe apambola mama Tiffany Mokwa oyo azali mokonzi ya chaîne de Nazareth TV apambola bandeko nyonso bozwi ngolu ya kozapela biso amenuko pasteur Richard soit béni apambola de conseil Justin oyo azali directeur technique ça dit moteur, donc moteur, pour y avoir ça dans l'image, il y a malamu, côté
Puis nous avons un vampire, à ce sens de recherche, c'est bon, qu'on n'a pas mon papa. À quand c'est la caméra, mais dans la semaine, on s'en a fait d'avenir, à quand c'est la femme sur la monde. Dès qu'on a quand on a besoin qu'on va venir, maman, tu feras la piste. On a besoin d'avoir des France. Donc, on s'en a monté, les hommes matin. On a là, nous fort, parce qu'on a besoin de chaque temps. On n'a pas pour la bino, à côté de ma maman, on a besoin de nous, papa, Ange, le tomba. Na bonde domaine na balle na yo ekende liboso et soupe comme so mayo oya bisa batana na a kola kota makamana bino boso na biso na musika et fa DJ na somo na batani na yote bisiko sandi na souhaiter mama bon garçon et na France bisika asali mama yorandi kola kota likapona yo mama Lili et mama Godé Zamba Lola na ba benyo so bosali azana ndamu papa artiste soit béni. Maman Thérèse m'a été une union so va composer les sambe oyo akuchanga na bino apambo na bino to ça toujours na kata enseignement na biso sur les familles siliké donc qui bozo benga c'est quoi où ils allaient puis troisième épisode toujours compas on a troisième épisode benga bande ko ça singa c'est le quoi zo kota wana avant oyenda les gars zo le kidata na mabeka avant na formuler quelque chose. Allez, comme on a dit, la troisième édition des femmes physiques. Et les gens qui ont mis les maquilla, bazar na kanza otambo na bakicheko ya kindokezo tambo. Nasi natali saki binoke, mokilo to somona. Et ça c'est une que ça va c'est la kangote. Satan a kondi makasi na kanza mokilo. Les gens qui ont Satan na maseke na mokilo aye oh nga Satan non. Moto somo na pembeni na yo akoki kozala sa moto somo na pembeni na yo akoki kozala satan batembele babeba na kanda na bato ozalaki no malamu mwana moko ya koyoka ya komikitisa me bandoka ngamba na ndeko somo lo bakala tala ndenge ekoma yo orgeye oningi te moto adresse yo omoni ke eso koka eso yeba mingi orke ba ke olingwata le ndenge mo baby ye na kata fina yo na ba posa oza ba posa oyo ozalaka na ngote ndenge okomi na ngoni lo nanya swayo nanya tika ba vena na kati na yo tato sokuta na vampire mais oye bakati na kana ni pa mutu akupe okuta na pena ensemble to oye ba ke oya za l'esprit ensemble to oya za l'esprit ya Satan na ngomani ke faut ye ko la connaissance oye ba ko simba liloma. Quand on a dit à Nanga, il doit avoir une limité, il y a une église, ça qui t'emballe, sans Bible, dans ma boko, aux heures qu'on dirait mon pied, ça, ordinateur péton. Ordinateur péton, il faut la Bible dans ma boko, parce que mon comment ça va autour de nous. Pour Satan, à combattre la connaissance. Soit la connaissance, c'était à Osaka. Parce qu'à Bible, je suis la connaissance. Je sais résister parce que ça a une double connaissance. Donc, je suis la connaissance. On te connaissance, c'est des mimara moutou na katia kondima. Mais aïe, bah, que ça passe à mon nez, le lengeni. L'idée, c'est que les pénats au banc ensemble. Parce que ceux qu'on banque ensemble, déjà, il y a Osaka Zoba. Parce que pour le qu'on banque ensemble, c'est pas de la maille. Ou toi, banque ensemble, les tas de Zoba. Mais à ton nom de Jésus, Satan au banque parce qu'il y a bien sous le caillou. Bien sûr qu'on est caillou au banc à thé. Au banc à ceux qui commandent autant au banc à nous. Au sein d'un yango, au présentant à image yango, mais ce qu'on va nous commander. Et puis, il y a ce qu'on est caillou. Nous ne pouvons pas ensemble la Bible à l'usage. Au côté église, il y a tongo, on n'a pas pour y avoir aucune boîte. Au côté église, il y a 12 heures, il y a 18 heures, aucune boîte. Au samedi, lundi, mardi, il y a un week-end, aucune boîte. Aucun ici, quand on va battre la métakala. Au copine à ma danse, or que à l'objet de raison dans un sourd. À ça va sourd. Mais l'homme sur le boutique à terre, il y a un mode ils ont présenté Zambé Moussous. Ça passe à la bandate. Mais il y a quelques saboutumons comme un quartier de vente de l'État d'Yabobéma. N'est-ce que tout le monde a chef du quartier à Moï, même dans mon cousin, chef du quartier Baza. N'est-ce que tout le monde a chef du quartier à Moï, il y a beaucoup de Bazali. N'est-ce que Kishasa est comme un chef à venir, il y a Boutou et Azali. Tant qu'il y a un chef, il y a Boutou. À 60 qui porte ici, quand on a un jour, Malombo a été anti à la Rawana. Manena Mani. Les gens, comme on a 4 milliards, vont porter autour ensemble.
eza milieu mosusu okende okota botuna kite alors que eza milieu moko bato baluka babima yo ozokende kokota milieu moko bato baluka babima yo ozokende kokota parce que otuna kizambe te bamilieu mosusu ekomisa bato bapauvre bamilieu mosusu eza milieu ya kosala bafere te bamilieu mosusu ekomisa bato bandumba bamilieu mosusu ekomisa bato basoulard parce que tuna nzambe ta fotika mboko yo ozalaki mpo okenda kata mboka wana tako tuna kameke kobeba est-ce que tuna kizambe malgré babitumba ezala nango partout mais eza bamilieu mosusu bitumba wana etali yo te mais eza bamilieu mosusu baloba moto oso akoya na milieu moto oyeba ya wuti wapi soki na moi bavefrie ote me na motu baoluka bavefrie motu aye kofutela awa motu aye na ville oyo motu aye na quartier oyo awuti wapi surtout bandako mingi oyo tozomona so otulisa mbete yaya okokota na ndako mosusu eza ténèbre parce que moto avandaki wana eza abebisaki ndako wana okokota na ndako mosusu kolo nango aza vampire atongango na mbongo makila orke mbongo makila eza ndako te tango okota wana atoza famille na ye te abando osala bino bashe yango moni tango mosusu osantaka na chambre na yo tango obondela ondire moto azoleka hu moto aleki hu otali boye motu te madame osante na chambre wana lokola esprit est-ce que tunaka nzambe afo okota na kata ndako wana moto azali vampire moto aza moto asoloka ata atekelo mutuka eza mutuka osomba te ata atekelo lopango eza osomba te omoni keso oza na mbongo sosio nzambe apango na mbongo wana molimo akoleka mbona esika malamu ebele bozwi ya bango moko elukila bango makambo osimbaki site ozali likambo na motu te bokomprendre te pourkoi makambo esimbaka te ovanda na mabele nini na fili nini na quartier nini na commune nini parce que ma part mosusu okoti na bana 6 nkolo obima okokuma na bana 3 batikali wana lokola mbeka okoti na biloko wana malamu bateve ekomi baepave kosika pamba ozomona ndako bapuku kwenda futuka yo ozomona bango bapuku oloke baza bapuku te bamessager bazo koluka koyoka solo bayeba mbongo eza wapi bazo koyoka lisolo bana projet nini parce que bakena rapport pour bébé eya pour nous ça saka pour te eza ba pour nous benga le benga bo eso talo ti bino ko selo ko bambi ale le ko ne raté et que on pense ce qui vitre n'est-ce ko ya kimi parce que bambi no et détruire le ko ne ya kimi ataki na mission dès que to so na baniao bino to so na lere ya ko bébé si chasse ba je bien ba komi des ti koyo les a des points ba komi ko na baniao niawo te baka kala kota kamini mabe na kata ndako na kata lopango parce que lela niawo ezaka rappel kala to baka soki nyawa leli c'est que mutu na venu to na quartier faut akufa ndenge moko na ibu mais lelo ba chaîne ba komi ko lia ba niawo ba komi ko lia ba mbwa ya ko ba chaîne na Kinshasa ko yo keza susté ako que prison abeti 10 ans ko la bima akesu ko iba ça dit ça comme na mémoire niawo to na espa mbwa place na beti nzete esika la panzela wana le solo kaka ya matokolo ya kala galia ekobende lisusu esaka ça futima kunene penali to kobende vampire na sika tsaka ki na première édition na deuxième édition na baki vampire asa moto fifa na makila vampire abela makila vampire aza souffre na makila aza succès na makila atombe la te mais pendant que mbongo neza ya makila batu osepela okuba mama muziki okasa bato yo kuta lelo okumi mama président ba lelo président muziki bisutu bino watapoto olinga bekika ba mama wana ekira baba na bashi wana bopesa kombo bana kana mama yempoli lokola mama Kinshasa soki basangani 10 mama ndunda bakota soko mutuka moko bangonyo soko yoka banzemba pepisi tata na bana tikala na ndako bobo tsola basanyo ko mona ndako kana kesha dango na koya na pokwa ozana ndebilo ndenge moko pena ba mama po tu banzemba bakuba kuyemba ya bekiri na mtu azotambusa bangwe pani mubali mtu asante alasola na babebe buchu kama kapana nike woli na nukuto abimia da na kupanza malika mtu zaba kotuno kala milite yango moni mbana no bazumi kama kameso eso simba te
otangisa makila po kokuma place wana pokuma mokonzi ba mama poto na Paris de yo na ville de Sud de yo na France. C'est que maman ya poa yo ne mokonzi na bango maman di sanga. Je décide que le prophète Azambanga te nazalambanga te nazalazolo nazalazolo nganaza muyuda te prêtre nazolo munaye les américains je suis congolais mais Zamba tiningana te en vérité vapi asa moto azo vivre na makila ya batu adomela te mais pendant que poste azui pour faire azui mbongo azo sala ba faire azo sala entreprise afongoli ba faire ba dollar mbongo azo zwa pendant que etanzika makila ya batu to apesa ka batu po ya mbongo wana pendant que batu azo kufa po yo progresser et ba ke makila batu les osala ke yo osala bongo makila wana ekangaka c'est pour ça la vampire. Mais il n'y a pas de soukanango, il y a un soit payé. Il y a un soit payé. Il y a un payé. Alors, les services sociaux, oui, mais ce qu'on dit, Bible sur la photo bongo là, mettez ma nation. Et c'est moi, je m'en allais, non, pour zolia, pour zomela, pour bazobenga yo, ceux qui gradent, ceux qui nani, mais il n'y a pas que ça par retour au lobby. La scénario du péché, c'est la mort. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Il y a beaucoup de gens qui font un nanani, au bout de la nation, comme meilleur temps de solo cadet. Bon, c'est que la nation qui m'a vendu. Il faut que nous ayons la poigne à l'est Bino, puisque vous vendez, poigne à Milisarabino, à Sanga. Bino, Milisarabo. Est-ce que vous avez un bon moyen de Milisarabo? Ce qui est un bon moyen. Ma chaîne est bien, ma baby d'Engewana. Ma société, Sawana, Yaza, les Sikana, poigne à Milisarabo. Mais tant que les Sabino, les Sabino, ne va pas dire, bon, à ma paix, pendant que Bino Bozo est battu, vous voulez un mot, beaucoup à utiliser. Ah, ça dit le Monabino. Asabili munabino. Yango fota la camarade ni ngana ko vane fo boli mo santu e kambayo. Moninga ni na mama o ngana ko kangama na ko te libana na ngape eso atoli. Surtout na poto so ko lingi mo suna beba te avant la place mo. So abandika ka biki ba ekiri mo sa ka beba. Celui qui va nous battre, il va nous si comme quand tu m'en sers à porte là. Celui qui va dire que réunion, kiri, staff, na compte dans groupe boyé, car la tasse qui est na robeba. Ça tasse aussi qui est partout. Mais bah tu es belé comme un associé à Simbaga qui c'est comme un petit amour du nyonso. Pour moi, nous avons un moussala. Pour qu'on a tiré la place wana. Ma chrétien les autres qui n'a pas ça qui cité. Nous avons pas nous na samba tissu na niveau comme ça les kanzaki c'est lié pour na kaka pour tirer la place wana. Nous avons pas besoin moussala ça a la possibilité. Asa qui va l'homologuer écoute ce qu'on tire la place wana ça c'est une possibilité matisayo ou bien comme ça patron de la société pe ya yo moko. Moko mona moninga maka soko ke poko manesika wana moni sika ni komi boye pona oumela boko mekano ezaka mingi izosenga baka mozoto tandika kasoko komi so vampire ata senga omutute kisa madame ezala raté so senga omutute ezoka sese eko de tout ibana na yo na ndako sa oyeba eko boma yo famille sa oyeba ndemo kona bato asela ba code ya ba Congo ote eloko famille pour ma famille esenga omutute ba pesi oya salary après article va saler les tiens comme après article 2. Parce que au code de temps ça dit pour moko et bon raté le kuta so tali bana bango ba kizengi basanga raté baba basanga raté oko mona tangi classe tina kanto atangi classe tina licence mon mona bega la malaria pamba e bouger mutu qui ça va là mais ça raté nous c'est qui ça va yo organiser ma bota mingi ezo souffrir le pour nani bana bazo souffrir ba ibeli mutu na makolo ya basité. Or que papa n'a pas mal qui vampire. Papa n'a pas mal qui n'a pouvoir en boca, à qui vampire. Papa n'a pas mal qui chef ou coutumier, donc à qui vampire. Papa n'a pas mal à mostrer avec des personnes en entreprise, donc à pas comme en entreprise, à qui vampire. Donc ma bonne amie va souffrir les lots parce que papa n'a pas mal qui vampire. À la qui documente. À l'y a pas ton famille pour y avoir comme un wana. Papa c'est mingi ça dit. Volonté na bino pa baba na tata ko bibina nzoto a famille na moto amesala ki na soroka asala ki na mibeko ya molili otani na mbongo ni
aussi c'est classe dans mon lit. Mais comme on dit que faut tout la rétroviseur. Tout ça va contrôle ma prophète va dans les abysses. Autour ensemble ni na osala pasi na ngabo epona tato yote. Tato be to simbi ki swana ça na lo kola matata na lino. Tokuta l'esprit ya ekobo ndenge na okomi ndumba moko na mutala soki ndumba yo kuta na point mukie yo ozo na point soki na classe okomata le premier. Et ça le kolo. Mais Bible so ba ke soki binu ba ko ngisa. Boko yeba na nga pe na ko yeba na binu. Na na fona bandenge wana eza Zambe na mokanda na marashi. Bisoki boko yeba na nga pe na ko ya eba na binu. Ndeko na nga ta o ba fambi ba ko bébé. Kalto ofandi ba fambi bazangite. Mboko ofandi filo ofandi ba fambi bazangite. Muta ko pundisa yo azaka muta famille na yote. Kala ezaki soki mutu azana mabe na ye. Akoloka kaka na famille na ye. Limite ezalaki. Akobundisa kaka famille na ye. Limite ezalaki. Mais qui donc la jalousie est développée. Qui donc le lomoté mabe est développé. Aux ans de kolayete na alati jaloux. Contre courage na yo. Alati jaloux. Contre mayele na yo. Alati jaloux. Contre succès na yo. Yamuna sa mutumo ke soko dans ensemble te. Kokasete ke muta kobundisa yo kaka famille ya papa kaka famille ya mama na batu bamonaki kokola na yo na batu balaki na sermonte qu'un jour yo okoma ndenge okomi na batu bazomona na mboka oyo yo ozali moto nyonso ozomona minu gentil elingi bateka za gentil contre yo elingi bateka tosepela ndenge yo obala elingi bateka tosepela ndenge yo ovanda na mobali nokimia lelo bandoki gentil nde baokontela na bavie ya bato ozomona minu gentil me na motema esaka na ngo mabe ozomona azosekiso me nelongi na motema esaka na ngo mabe awasepela yo mpe libala no ekufa ndenge ya ye ekufa awasepela yo mpe okuma na vi ndenge asalaka nango awasepela ofanda na se ndenge bana ne mpe bafanda jalousie ekozala makasi yango ntango tokomi moto abundisa kaka moto afamille na yo te soki famille rate yo kati ofandi na libanda moto bakosimba yo soki na libanda barate yo banzela totambolaka moto nyonso te totutanaka na ye aza motu basusu balaka bato te otutani na ye ake na vi na yo soki ozalaki na nzambe te ndenge bayibaka mbongo na bazandu na biso awa lelo kaka si kaka otutani na motu boye so pusani muke okosimba poshi mbongo eza te lelo bakombe boyiba bavia bato ndenge wana kaka moto atuti yo na nzela ake na vi na yo ake na bachanse na yo yo okasi na poto moto azwi compte bancaire na yo moto azwi carte bancaire na yo te mais okota na mbongo na yo na compte bancaire ekiti moto asali technique ya telefone telefone kaka ya moto elenge na place yo otia carte na poche ekopie identité carte na yo bake obimisa mbongo na yo bon sikoyo est-ce que c'est normal et ça dans magie moko boye et ça déjà molili moko boye sikoyo na bata molili mpe bazoso bomoya bato ndenge wana place nyoso eza place teke nasenga nzela na suma faites attention oyo ezali toilette publique oyo ezali douche publique ndeko nanga même si bamai oyo boko osokola wana bato babanda kosokola mai wana na baplanche oyebi bango te esika mingi eza bamai te mwana nzambe akosokola sokola na sele debe na yo sokola na douche na yo sisa posa mai soki ofaa na sele debe ti 12 yo okenakende planche nakende esika bonde mwinga awa na Kinshasa tozomona o ake pikiniki o ake mai ya pembe o ake plage o ake wapi ndeko nanga faites attention mai nyonso eza mai te pendant la nuit makambo ebele esalamaka okokota na kuna ote kuna tokendaka kose distraire na bacongé ou bien na baweekend faites attention yosoma nango mai eza mai te yango eza motu moko bavampire bakomi ebele na kati ya mokili et sur 100% ya basociété 75% 80 bakona nango bavampire bana satana yango moni bana nzambe mingi bazosome osambeli ozokende koluka mosala bakomona demande yo na moto omona moto aza mayele te bazwi na mosala yo moto amayele bazwi yo te mpo nini ebongi na yo te esika wana mwana nzambe komi etongisama te pourkui ezosimba te buka mabolongo 20% oyo etikala esika bana nzambe mpona kozanga te alukilo mpe place okende bapeso condition babima na wana avant bapeso mosala attention bafampike ebele bapesa mission aza mwana mobali kisa simba
abana te na sakala la vie abana basi abana na nani pour aya compromettre libala areçoit yo vino ebeli na saki bino na deuxième épisode na bi Samson atinda maki lokola juge pour na ko sauver bana Israël na mboko bazalaki pourtant moi Israël ebungaki pour la ko komisa ba juge moko pour na ko sauvaka pour na ko kataka makambo ya bana ya Israël. Samson na munda de tumba moko te ba préparer de lui là aya ko fi ba Samson auction ba choix de les même ne biso ça dans Zambie ça ba choix préparé o compone to so la kana mutu na poto ne la moni film ko atinye na photo mutakala na mona nzoto na ye ça ba tumbo moto kuna tumbo moto na mona kana na tumbo apia tindinga photo mutakala sur Christ na soutien avec face à esa kana ngaro mingi au nom de Jésus moto usika moto amen. Surtout Londres, ceux qui va passer qui va guérir Londres à tout dans moto il faut France faut qu'il fibo azabana zolanda ngesi ba fiba yete akuba ku file pantalon tina nini na ntulu François Bamba jobeta li kumesesi le kazo na ba imogaidi abaka na ba makasa manga ya poto sila kate fibo ça nous a préparé de l'île à y fiba yi nana buna de tumba moko te mais ça nous ça qui na vision ya mwasi ça nous ça qui na ba kono nzamba boyaki azawana otika famille na condition ni patika lopango ko ba na condition ni tato patile ko kuna po no famille so pe nguna kisima na yo mais ni to sala kuna ça nous a ko sala ki patile ko na mubundi tala suka Samson basali bene biso pasala nzambe wonga tangu na zalaka na tiyo boye usakuna siko kumiwa mutaso akasimate et pour s'arrêter il faut manda pour sauver mutu la bête na bandi et pour s'arrêter qui dans la paix ce cas où kita abo sauver mutu abo yiwanate fibo ba fibo lokola bombo sukali nyoso eke utsika tisha pamba kala makele lokola ube bwana mkazo basometa chefle okumi bien aimé de se faire bazo talo kaka mwe alo yo tie kan pindiki eke obuka mutu lokolo mususu kaka mutu apoya yemoko fibo ça me soit fibo baza wana ba fiba et société ba fiba yo fi ba préparer deli là pour Samson apemwa pour Samson abona israélité on va le kutana est-ce que yebiso kazali deli là moi so kutana yebiso kazali deli là ayeka kapwa fiba parce que makasa koluka ayeka kapwa comme ça chômeur ba choix de ça préparer la satana selon mon peuple va vampire va vite muto to joindre ngeni batindelo mwasi moko ko tala tande fate batindelo mbali moko ayena bali fila na yeba français na moko ayetani so ndako liki no ope na muta sérieux de konanga mikebisa na ba choix préparé pe mikebisa na ba vampire bato na soloka baso tambula ba meni makira baso tambula ba fia bana zame minelo ekomi kobeba oboye bate obima na nani oliambo ngwa nani malgré qu'on kabeza bien mais au kabambo mono e pas nani intelligent bongo na yo on a tala bilamba na nani na kolbelango même ikolezo na 4e épisode pour la tala bilamba et ça va paix pour la tala bilamba et ça va paix na contexte ngo na 3e na 4e pardon épisode et nano ko ngambo na nano ko fana na kunai nano ko ndima atangisa yo akotibia mbongo na ye na makona classe na yo attention bon mususu bat pa kotibia les titres na oyebite na nataki bongo mabe le numéro 6 classe au chômeur au so tourner le kola mutanga kiti okomo sala musala oyo okana kate na vie oyo tangira kipete faites attention les vampires c'est qui tikansa babe kangai na makamna solo baboyi ya kitoko ya bokebisi ya makila pe yo po oza vampire na bosuki saboyi zamba ko juger yo zamba ko sala nini ako juger yo denga juger ki roi ka pour makila ya na bote zamba ko juger yo je peux se saber la babebo zamba ko juger yo merci pour na bosuki sa numéro na ngai ya téléphone
ezali 089 91 74 212 089 91 74 212 bomoni ba image bino moko ndenge nini ba vampire basalaka ndenge nini mutatie mbongo liboso na ye esika tsanzambe ndenge nini mutazo tsama peka na mituka esika atsanzambe zamba benga ngai apambo soki na blessé yo bibisa mais ata na blessé yo eza vérité lona ezozela yo nous philippe ezosenga yo na pangoli mutu nyonso azolanda yesu ka osali mokambo na bansambe esimba yo mpe molimo santu na ntango oyo ekamba yo otambola lokola zoba te otambola lokola moto mayele na kombo na nkolo yesu obika na likambo oyo beka tuna tosambela tolobi amen. Bye bye. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, David Nzamba